moto ya Tshisekedi te, moto ya Ngwanda te, ozali leader na yo, mokolo mususu tokoyamba etanke leader. Tokei epa mama na biso igete tia lo sambo pamba te Nzambe a touché batu obaleba mbongo batomboka. Nzambe a touché batu oba yibi bambongo na bango. Basambele la batuana mabete me basambele la bango toujours malamu. Pa matin Nzambe alobi to zongisa mabe na mabete me to sambela pona batuana bakola na kimuyibi na bango lisusu. Soki muyibi ekokola ezali malamu. Soki pe ekotikana batika kimuyibi ekotikama. Mama na biso igete toyoka lo sambo ya kafu kafu eboto. Alléluia, que Dieu vous bénisse, papa. Vraiment, to pamboli nzambe, nzambe pona poko a mwalilo to kena libondeli. Gloire à ton nom le véritable Dieu nzambo zali nzambe na nguya. Papa te recommandé journée à mokolo mwa mardi alelo na maboko na yo. Nzambe za azate kotsa papa na biso wari matingu na kata radio lisolo.com. Pona kosakola bo solo pe vérité. Te recommandé radio bon papa na biso te recommandé radio oyo. Ezali ko sala bendele pona ko pengwisa pepe na yo nzambe. Ko kamata kozation ya kokosa ba na yo nzambe. O bali ko souffrir na nzela ya bakayu. Bali ko yiba te nzambe. Bendele ezali ko to mbongo na bango. Pona ko ya yango. To telemeli puissance nyonso ya ba journaliste ya ba shekula. Ke pena kozalaka moto Tshisekedi ke. Pourtant na bandi ko bunda bitumba oyo na 1996. Tshisekedi azalaki te. Na 1996 tant nazo bundaka bitumba ona Est à Congo attaque mai Ngbanda zalaki te. Donc bokoko kutianga ite lokola ngai na komisima ya Ngbanda na komisima Tshisekedi. Moi je suis leader. Et mouvement nanga kombo nango zalaka Force M911. Merci et papa Nabiso monsieur Wari Ema Tingu. Totelemeli puissance nyonso ya ba radio ya ba corrompu. Totelemeli puissance nyonso ya mensonge na kati na radio bendele za nul et sans effet. Moto na molimo sant. Kutana na mokolo radio bendele. Kutana papa Nabiso Ngwanda. Kona kota ki pona ko lakisa ete Wari Matingu azali Rwandete. Motuna nde yaki. Basako fingo bo pona nini. Polo ba makambi ya dongo teke guerre zalaka te. Yango to koti na makambi ya dongo. Na ye awa pona dongo te. Soki batu ba sepeli te na likambo na lobby. DSB. Nanga banga ka moto te. Elunga moto za mbeli te. Na sala ba prison marque na marque. Na bika liwa ya marque na marque. Na ko banga kuti ko yana na débat ya boy na ko banga te. Na ko banga moto te. Kutana bandeko na biso nyesa basalaka na radio bendele yawe baza na mawa peuple congolais tala pasi ya peuple nzambe bandeko bali ko beta sheke nzambe ezala yibi mondele e ali lisumu nzambe kutana na epapa te bandeko bali ko nyokoma pona ko bomba mbongo na bona kati na ba banke meto moni ba shekula be spécialiste ya ko sala ba fo ba sheke pona ko bimisa ba $4000 ba 6000 euro pona ba mbongo ba tesira na baby si pe na telemeli yango na rendre ni les sans effet. Naza bien formé justement pour ma kamba boye. Naza bien formé. Donc bandeko boye bete soki Wari Matinga lobby yango na lelo na interview oyo na lobango ça fait une année et qu'est-ce que 6 mois. Na lobango pour la première fois na kati ya radio Bendele. Na zu moto radio Bendele moko comme Dingele Antando. Dingele Antando village d'origine à papa na yezali Dongo. Dingele Antando azam moto ya Dongo. Dingeli entendo albaki soki Ambroise Mokobelo bala asaka bobala papa nanga paza bobala donc il faut na yebaye tina moya lelo yo dingeli entendo ba pesa ye ya noté Ambroise Mokobelo bala zali nani et puis dingeli entendo yebite bitumba ya dongo ezalaki te ye azali moko na kati ya radio Bendele ye azali originaire ya dongo. Tonyo son nzambe oya ko kamata sheke ezala bata radio bendele pona ko beta bakanga bango nzambe na ngai bali bato na masumu nzambe na minute oyo shekula nyoso oya zali ko yoka lo sambo oyo atika soka ko tika te ata beti ya 1000 € bako kanga ye na kombo na Yesu. Alléluia. Alors ngana ye na yaki lelo awa te parler na dongo croyant que likamba dongo na sina lobango kala na lobango na bato belé. Ndeko oya tuni ngai moko sa tuni ngabi ngai bazo senga kaka mbongo ti lelo oyo yo lobaki likambo batika ko pesa mbongo car la bengi ngai atuni ngai na pesa mbongo to na pesa te ngali papa na sina lobi na bino likambo na radio na sina lobi na radio Bendele bo pesa te eza moyibi
Cela ne veut pas dire que na benga ki carte pembeni. Na si na lobi yango 1000 fois. Na komi yango na internet. Bat batangi ba pesa mbongo te. Na yebite ticket nzambe radio Soleil kende liboso. Papa na biso wa matingu protéger papa. Azali mwana ya asili ko bimisa vérité. Tokangi milimo nyonso ya ba critique. Eza ba tiango na YouTube. Bande ko balanda yango te nzambe kota bitema bande ko bambate. Papa na biso wari asili ko bimisa vérité. Bande ko nanga bozo landa ngai lelo oyo. O bozo landa ngai lelo oyo. Ça c'est ma vérité. Na lobite que c'est la vérité. Mais ça dit vérité oyo nga na yebi. Na koki ko s'est trompé de dire que 3 millions. Mais 3 millions c'était l'objectif fixé. Tant on te dit que guerre à Dongo Zali. Ngana Zali na sala opération. Tout ça tout lukat. Combien il nous faut d'argent pour notre combattre Kinshasa? Le montant était fixé à 3 millions de livres sterling. Donc na ba bloc to somba balance roquette, to somba boyer, le montant fixé est à qui 3 millions. Merci. Molimo nyonso likola ta radio bendele. Pona kopesa banonsa lokuta. Pona kopebisa pepe na nzambe za ndile sans effet. Kota na mitea batataki ba cotation na bango nzambe balimbisa bango mokama na mokama. Kasi ba shekula nyonso. O basana kati ya radio bendele. O basana ka ba faux document. Na mito nzambe to sengeli bango bolimbisa. Kasi soki bakoyoka te bakanga bango nzambe sika bazali. Pamba te ba revese bali ko bebisa pepe na yo, ba ko bebisa mosana yo. To pamboli ba européen o basali ko ya babiso na mikina poto kasi ba shekula nyonso surtout ya radio bendele nzambe na kutana na bango po ete bali ba indo bali ko bebisa lokuma ba congolais bali ko bebisa lokuma Congo yango wana radio bendele nzambe ezonga katikati na musana ngo ninge salaka epesa ba information vrai journaliste nyonso ko ya na faute information po pesa pepe no tension ali amosila kama lendi nyonso oyo boyo kaka masolo akati intérêt prendre koki sikoyo yo benga yo la musa baninga bayo baso balanda masolo ya seanzete nde to pema baye na seanzete nde to swaba mumi na seanzete nde to lala netoko Nzekende masolo kati Oh nzambe ozali malamo otindi wari matingu aya kobikisa bakongolais na motambu oyo molembongo ya peuple congolais Nzambe ozali monene. Soyez toujours branchés sur la 3W Radio Télévision Lisolo DSV Odon Mpambo Roger Kacham La première dame Mama Feza Oleki Bangodi Igete Taya Acoustique Papa Carlo Mama Mise de Bruxelles Wari Matingo Vérité Nyoso Ebimingwa Bakongole Babika Mama Feza Émission prise de conscience Omoni Bamiyibi nyonso Nzambe abimisi bango na polele oza monene 3W Radio Télévision Lisolo Koloto Zambwana Joachim Empereur Lupa Joie en direct de l'États-Unis d'Amérique Papa Lupa Joie Véron Omalumba, le commandant Ibo de Suisse-Irlande, les grands pétroliers. Joe Shongo, Jomaître, la princesse Pauline Djema, Shongo, Mère Nicolita, Yoka,
Radio Télévision Solo. Vérité Mpwelele. Évangéliste s'efface. Pasteur Anaclé Onyompe. Apôtre de réveil. LG Peniel. Révérend Daniel na Rotterdam. Pasteur Philippe Mukenke. La prophétesse Anne Bibi. Les meilleurs comédiens de la diaspora congolaise. Coco Dianzombo. Papi Bisikita. Pasteur Guy Roger Motetale. En direct sur la 3W. Radio Télévision Lisolo. Zambe Akumbaba. Miyibi Nyonso. Ba escroc Nyonso. Baloki en Congo. Mbongo ya Congo. Radio Télévision Lisolo. La seule et la meilleure radio naître de la diaspora congolaise. Soyez toujours branchés et connectés sur la 3W. ADSV, voyez du boulot na yo, hein? Ah ouais. Merci, merci, merci. Papa Nabiso Mayamba na régie.